Bonjour, bonsoir la famille, Mbotenamino, Viscanas Bozali. J'espère que tout le monde va bien. Biso toza bien angolina nzambe nzambe azobatela. Na pesi mbote na bana na nzambe nyonso bakolanda biso partout dans le monde. Merci na bino tikete nzambe na lola a continuer ko batela biso. Nzambe na lola a continuer ko protéger biso na mokili na ye oyo ya se bandeko vraiment. Eza pasi mingi mokili oyo ekomi na suka donc elo na koloba tobima na distraction tokomi na ntango ya suka ndenge bible yango moko elobaki ke mwana na moto akei e akozonga bandeko tozwaka yango lokola slogan te tozwaka yango lokola baaventure te basine nango ekomi kokokisama basine nango ekomi kolakisama alors bandeko vraiment tosala effort ya kolongwa na distraction tosenga plus mawa na nzambe e bana kozala na biso e bana ko protéger biso alors bandeko na kotiela bino mwa moke bolanda après tozonga biso pe tokopesa mwa point de vue na biso par rapport ya likambo oyo. Merci. Bandeko boyoka message gouvernement australien apesi pour le peuple australien. Soki ozi vaccin ya COVID-19 te oko voyager toke na mboka moko songolo na mokili ya mibale obakokotisa na restaurant moko te en Australie ya misato mbongo social pe okozwa te ya mine mbongo bapesaka bana okozwa te 5e bana na bakokota na crèche moko te en Australie 6e bakokotisa ote na transport public awa okokota te 6e bakopesa mbongo bapesaka te ya taxe na fin de l'année 7e bana na yo bakokota pe na école moko te en Australie donc 666 oyo bible lobi ezokokisama bandeko soko ozalaka distrait ntango yango oyo bongola motema makambo nyonso bibli elobaki ekomi kokokisama biso na Australie esiso bandi yango. Voilà bandeko nanga tolandi audio oyo ensemble na bino ndeko na biso oyo azoloba na biso ndeko na biso oyo azolendisa biso aza na Australie ye déjà bango kuna na Australie bazo vivre déjà réalité ya makambo donc biloko tozomona oyo malade oyo mopepe oyo yeli biso eza ba signe déjà ya temps de la fin donc ebele tozwaka yango lokola baje ebele tozwaka yango lokola baaventure tant toyoka ke tant bible elobaka na biso ke mwana moto alobaki akei me akozonga tomona lokola temps eza nano tozomona lokola ke eza nango ka slogan moko akozonga na ete bandeko temps yango oyo ekomi kokokisama yebisanga nano ndeti na Australie ebani na Australie me ekokoma partout bandeko nanga ekokoma na mokili mobimba bandeko nanga tomibatela tolongwa na distraction bandeko oyo bakokota ba jeune bazo prier na ba prière na biso tobela toujours mawa na nzambe tosenga nzambe plus alongola biso na distraction tokota na mozindo na Yesu po ete esala ete na mokolo na suka na ba temps difficile oyo tokomi kokoma nango nzambe a épargner biso bandeko nanga yebisanga oza na mokili oyo ya se soki nzambe apesi yo grâce te soki nzambe asali yo grâce te bandeko nanga yo soko zwi vaccin wana te na kibo moto na yo so nzamba sungi yo te eke yo boyi kozwa vaccin wana ndeko nanga otambola na transport public te otambola na transport public te ekokoma ke okende même shopping te yebisanga so oke shopping te osombi biloko ya olia te ovivre ndenge nini na bomoto na yo na makasi na yo ya bomoto ndeko nanga ovivre ndenge nini tala déjà bango kuna na Australie e alokola ke bazoko oblige bato il faut ozwa vaccin wana mpona ovivre vaccin wana bandeko nanga toyebi te ndenge toyokaka ke signe ya 666 bato mosusu bamonaka ke ekozala ke il faut ekomama yo boye na nzoto non ekozala par basine ndenge biloko ya boye oyo tozomona ke eza eloko moko forcé moto peut-être azala na choix te azala obligé ya koaccepte donc tobelela mawa na nzambe tolonga plus na badistraction oyo ya buzoba oyo ezoyela biso tokota na mozindo na nzambe tobelela mawa na nzambe tala bango ndenge baimpose bango donc soki ozwi vaccin te mwana na aza na droit ya kotanga te
ana droit ya okende classe te oza na droit ya okende na restaurant te bakofuta yo social te okokota na transport public te donc ekokoma même voire même ke soki ozwi vaccin wana te oza na droit ya kokende mosala te bandeko na nga oza na droit ya babénéfice oyo bandeko bazwaka te oyo babénéficiaka nango na bamboka oyo ya poto bandeko na nga tomona yango baje te tomona yango baje te donc nzambe akotika mokili na ye te ekufa boye akotia toujours akolobela biso akozala toujours wana mpona kopréparer bana na ye alors tobelela mawa na nzambe yo oza chrétien obibengaka oza chrétien oza mwana na nzambe senga mawa na nzambe ezala likolo na yo nzambe ayeba na koepargne yo na makambo oyo yo okota na yango te okota na plan ya diable te okota na oyo diable abongisi te tomeka lisusu koyoka ndeko na biso pour la deuxième fois oyo akoloba na biso donc eza makambo moko bandeko tozwango na aventure te tozwango na loyenge te ndenge nalobaki tomonaka yango kaka te ke eza slogan moko boye donc toyoka lisusu ndeko na biso ndenge alobi pour la deuxième fois. bandeko boyoka message gouvernement australien apesi mpona peuple australien soki ozi vaccin ya covid-19 te okovoyage toke na mboka moko songolo na mokili ya mibale obakokotisa yo na restaurant moko te awa na australie ya misato mbongo ya sociale mpe okozwa te ya mine mbongo bapesaka bana okozwa te 5e bana na yo bakokota na crèche moko te awa na australie 6e bakokotisa yo te na transport public awa okokota te 6e bakopesa mbongo bapesaka te ya taxe na fin de l'année 7e bana na yo bakokota pe na école moko te en Australie donc 666 oyo bible lobi ezokokisama bandeko soko ozalaka distrait ntango yango oyo bongola motema makambo nyonso biblie elobaki ekomi kokokisama biso na Australie esiso bandi yango bandeko na nga toyoki ndeko na biso ndenge alobi pour la deuxième fois bandeko na nga toyoki audio oyo ensemble na bino bandeko ndeko na biso pe alendisi mwana na nzambe moko alendisi peuple de Dieu alobi ki soko ozalaka na distraction tango yango oyo bongola motema tango yango oyo senga mawa na nzambe ezala likolo na yo tango yango oyo milukela solution parce que oyo tozomona bandeko eza jete basini ya 666 yango oyo ekomi komimonisama basini ya temps de la fin bandeko na ngai yango oyo ekomi komimonisama ndeko na biso aexplike na lingala na langue oyo nga nazoloba yango na ye pe aexplike donc bango bazovivre déjà réalité na kati ya Australie donc yebisanga bandeko na nga balobi ke soki ozwi vaccin te okotambola na transport public te ata kutu soki okumba osuka kaka quelque part wana mais balobi okoki ko voyager te quelque part na mokili et suka kaka wana te bandeko na nga so bamoni ke bato ba résister na makambo bango na balwa na bango batie wana bakokende lisusu mosika bandeko na nga ekomaki oke na shop te osomba eloko ya kolia te ndenge balobi wana bana na yo bakotanga te okozwa social te okozwa eloko moko te bandeko na nga eza déjà prison moko boye oyo satana atie mpona kokanga bana na nzambe me ndenge nalobaki déjà liboso nzambe akotika mokili na ye te akotika teke bana na ye nyonso babungisama bana na ye nyonso bakota na libulu ya moyini satana eza temps na yo ndeko na nga oyeba kokangama na nzambe temps na yo ya koluka discernement temps na yo ya kokota na mozindo na nzambe ndeko longwa na distraction ekomema yo epai moko te distraction ekomema yo na kufa voilà bandeko na nga nde tolobaki na chaîne na biso toza wana mpona kopartage mwa makambo oyo ezoleka na mokili politique eza wana e tozosala barecette merci na bino nyonso oyo bozolanda baémission na biso nzambe nalola apambola bino nzambe nalola abatela bino ndenge nalobaki na kozanga lisusu te kokontinue yango ya koloba moke avant na kata ya koloba ete ndeko ntango ozosambelaki mawa na nzambe ezala na mokili na ye mobimba nzambe ayeba na kosauve ba oyo bazali ya ye parce que tolinga te maloba na nzambe ekofinir par kokokisama ndenge bible yango moko elobi aza mwana na moto te pona akosa donc bandeko na nga tolongwa na distraction
mpona lelo tosuki awa tokutani na mbala ya nsima. Bye.